Chiquito ayebi banzembo ya quartier la tente. Ozwaka yenengeni. Na répétition tant mo répétera. Ya salagani. Ta pendant que mo répétera. Ya salagani. Bon, en fait, so biso toujours répéter ndeti ba chanteur Chiquito ayemba te. Ah! Na fingi yote. Mais du moins que benga ta sam kaza na numéro ne za affiché wana yebisa ke makamwa mbala na lobeza esolo. Soki toujours répéter ba chanteur bazo yemba Chiquito ayemba te. Na yo Bercy mona oyo azalaka epa Félix Oazekwa akepa passage epa Ferregola akepa ya relation le roi de la forêt lelo netol baboye tango tika prison pas aza epa hérité Watanabe réaction non par rapport ya frère. Ouais, moni batu msusu baza malala mabe. Oh, batu msusu baza vraiment malala mabe donc ya rapport bebisa. Bebisi maramba bata pas les qui a bebisa. Faut compter non vraiment. Toyoka suka na troto alongwe kuno akepa nani toyo Koffi Olomide za mutu mabe Koffi Olomide non to moni mabe onati kanta mo ngano na moni mabe onati Chiquito kesa utaka daina mutuka mutu na mutu aina chana Chiquito non prise ngape na nzembo nanga wana nzembo no ça va mais luka mto somba azaki na mutu na moko boye tala Chiquito place ozali soko loba mabe pona Koffi Olomide quatre kora na okamwa pour place outil au bando ya répétition na moto na quartier la terre au comment ya répétition na car au yebinde bakota la station na quartier la terre donc soko loba mabe na komba Koffi na kombo ya Koffi mopao ngamoko elekelanga ça dire que moninga ngana na soda ya quartier la terre donc na okanga onyoso aza contre Koffi Olomide ngana okanga bango ya sombi bakar pour repesa bango attends mouvement qui monte en mabe Koffi Olomide asomi to kapona ba musicien oyo bazui ba te prendre Koffi Olomide yango oui Koffi Olomide moko Koffi Olomide Koffi Olomide tika na ebisa yo Koffi Olomide bato ba ebiki na musique Koffi Olomide azaka motema mabe Koffi Olomide azaka mutonko mais lelo bon ngana lobi o bato balobaka pona magasin te na bombaka combien de cas il a fait il y a 35-40 cars ça combien de quartier là tout ça coûte moins de 50 Ken Soda c'est vrai Chiquito peut apporter qui un plus ta quartier là na passage na apporter nini oyo yebi ça Bercy nani azanani ngai okotangela nga bato bayiba ba critiquer nga nazala ka cri c'est baba moi ka te ba ya Jean est-ce qu'on kokoka eto bina ya Jean le Jean pour le bino sublo na ngai originalité za bango ya na ya Jean je sais que tu peux wana kufa wana daya je sais adaya yazaka souté Elenga Congo Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te benga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisa bino na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza affiche merve ba solution batika yo Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le meilleur site, la RTNC des sites congolaises Elinga Congo avec Sam Kazadi, le nécessaire, un bon tonton au bois, pressé à Kamakasi, Shikia Bintou, Krinangaya Sika, Nazango Mikoloyo. Je reçois pour vous aujourd'hui pour la 3e fois l'animateur principal de Kofi Olomide, Ken Soda, avec Yé Tokobeta Masolo Beli Zulu, Manakati à quartier latin, Nakati, pour les musiciens, pour les Makamtou. Oyezo concerné Kofi Olomide pe Makambuya animation na kata musique na pesimbote na le patron des patrons, non pas parce qu'il est beau, parce qu'il a beaucoup d'argent, non pas parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il aime les gens, le millionnaire Abed Achour, sans oublier Eric Mandala, le président des ignorants. Je dis bonjour à Ken Soda. Ouais, Sam Kazadi, bonjour les beaux garçons vraiment. Donc bonjour. Alors, Ken Soda na yambi parce que yo ozala polele oza animateur oyo Kofi Olomide a pesa makambo, a pesa confiance, mais Ken Nikolo to on André ozobanga makambo, André ba générique ebimi sika oyo poto ki générique a fali ebimi, to ki générique a fait ebimi, donc to lobé on pe na yo awa ozobatama na ebité Ken Soda ozobanga ba animateur, ozobanga ba générique oyo yo ki sika toni. Te moni déjà na pesi déjà quoi tako la place azali mbote papa na Didiston del Pirlo ba bon séjour ya bana wana na mama li bazan kin au moins déjà tant quoi tako abenganga soda ça dit que na banga bitumbati et na générique moroté izo bangisa ngato animateur mo na kati ya Congo oyo bangisa ngati azati Sam Kazadi animateur mo bangisa ngazati ebele ba yiba ku ba clip nanga ba yiba ba clip nanga donc to bangisa ngati na pesi pv nanga fali pour ma biosho. Il y a des génériques qui n'ont senti un tokos, donc qui toque vraiment. Non, fallait pas Ebistil, il y a extra musique, fallait pas petit générique moulaï, tout ça. Donc, au génie, yo personnellement, étant animateur, générique a fallu. Des génériques sont vraiment bons, surtout et bandel non animateur on a bois car on a les bossoana. T'es non y est bon vraiment bien t'aimer. À boire avec moka mo dans rythme on a regardé c'est pel sang fort. On les a génériques au épimi, il a fallu pour pas. Ils ont pris un générique qui a fait rigoler la chair d'épaule. Ok, non? T'es vraiment, n'a attiré vraiment attention. Il y a eu comme. Ken? Ferré. N'a attiré attention. Ah, on évite de vous en avoir consigne. Donc, le générique, vous devez bêta, il est en chaîne. Le bandé, on a évité au lieu qu'on mais on apprécie. Dans le bien. Et le vous allez bêta dans awa. Aux a quoi attirer attention dans l'autre. Vous comprenez donc et t'as peut-être bête non mais ngai naza ko attirer attention dans côté parce que normalement on est lourd dans zone 4 sur les até la ligne générique mo boué ils ont un travail pour c'est pas dit au travail à quartier la terre donc faut travailler et lourd mo bindeti au boloka boire na orchestre na bangwana donc faut na comme non place azali comme ça tant le wanga la zone de deuxième fois tant on a na deuxième fois na boire bien mais ce qu'on a des générique au bisangana na moni lo monte ko apporter un plus exact frère nayo bersi mona oyo azalaka pa Félix Soazé quoi akepa passage et pas Ferregola akepa ya relation le roi de la forêt lilo netol baboye tant autre cas prison pas aza et pas héritier Watanabe réaction par rapport ya frère non ouais moni batum susu baza malala mabe batum susu baza vraiment malala mabe donc yaya rapa bebisa bebisi maramba bata pas les qui a bebisa faut compter non vraiment faut compter non donc place nyo so les gars baza mabe place kanyo so les gars baza batona ka baza mabe donc yem tazara bien pourquoi y a au sumbi au kekuno sumbi au kekuno sumbi au kekuno sumbi non et en sens te donc on a biso batum susu baza malala ya mabe aye po bebisa toyo ka suka la trotte to alongwe kumno akepa nani to yoka. Et conseil nous opère ça héritier attendre pour na Bercy baza nini bon conseil ezaka aza mukolo aza leader ayebi makambo azo luka ye moko ayebi ndenge nini na ko encadrer ndenge nini na ozana mais na orchestre nde ba encadrer ba impolite na orchestre ba encadrer ba polite so za muto za impoli jamais rosa place monta msuna batu po oyo bebisa pe mutu mo bwi wana donc na ebite quoi faut aller dans le parcours na ya uta au juste à luka nini pe a okende wapi. En parlant de musiciens, donc de la même façon, dans le même cadre, Tozali, Chikito Oyo, Azare pas fait rigoler la chair de poule, ça qui passe, j'ai pas ouï rason, mais ici, Mbagite, aïe, quoi, quartier la thème, du coup, Toki Chikito,
babengani na quartier latin Shigito accueilli et na ba commentaire na ba site ba balo bakeno Cindy le cœur Shigito azolinga Cindy le cœur yango babengani alors nga Sam Kazadi na linga te koyoka il paraît yango na bengisi l'un des soldats ya Koffi Olomide le grand Pao l'avoir autorisé yé a koyeb cette vérité affaire Shigito na quartier latin ezanini ken soda ouais Shigito azana empaté ya pousse na pembeni ya le cœur akokati c'est-à-dire Shigito oui Shigito donc na habité akokoka même pas ko pousse na pembeni na le cœur aloba nini mobilité aloba nini okoza mobali mais ce ko pousse na pembeni na moi donc bino na quartier latin neti yo osola na Cindy le cœur te Cindy le cœur azali chanteuse comme ba chanteur nyos bazana soit il peut ça mbote mère bonjour on peut ça nga mbote vous attends moi 3 minutes yo non vous attends moi 3 minutes rien bon non nous vraiment dans chance on a été chance ils ont chance oh non nous avons vraiment chance on a été on pousse dans pemé dans les cœurs na sola na moi 2 minutes 3 minutes non nous avons chance non nous avons chance mais ils ont ba monsieur monsieur sur la carte la télé ba na chance on a ba vendre pe donc ba on balé quelque part on va sur peine Cindy mais azamutu Cindy le cœur azamutu pourquoi pas basolane azamutu mais sauf que on pousse na pemé no bando draguer ou bando se maramo na habiter na on pousse na kuna abandolo ba makambo franchement na habiter vraiment bien sûr azana genre féminin azamoisi mais na habiter na on pousse na pemé na abandolo se maramo bolingo marmanine Shigito ayebi banzemba quartier la tente non Shigito na bandeli sous pour la deuxième fois ayebi banzembo ya quartier la tente Shigito ba benganye na quartier la tente yemoko à se sentir aza incapable yemoko sali tout la moussi ya zaza donc ça veut dire que ayebi banzembo quartier la tente Koffi Olomide kwata ko Raman alinga ba bosser alinga bato balinga musala na ye d'abord yosko so za bosser tozo linga musala na ye tie à quoi bon ya za pembene et ya kokende kutu lointe abengani Shigito te Shigito ayebi banzembo ya quartier la tente bozwa ka endenge nini na répétition tant bo répétera ya salgani tapana ka bino bo répétera ya salgani bon en fait so biso toujours répéter ndeti ba chanteur Shigito ayemba te Shigito place aux aliments sanangai soko zolanda émission o ya Sam Kazadi na fingi yote mais du moins que benga ta Sam Kazadi na numéro neza affiché wana yebisa ke makambo mbala na lobeza ya solo soki tozo répéter ba chanteur bazo yemba Shigito ayemba te Shigito za ya ovanda Shigito soka yebi nzembo quartier la te ko za la moko mais pas e bandeliti suka ezaka alidor mais pas e bandeliti suka tantôt plutôt ngakutu na yebi yango ngape na yebi nango mais yesko moi tantôt plutôt yo za chanteur tant oui il faut yeba blo quartier la te parce que yango na ndeko sala au voyager yango na ndeko sala au matapepo siko o matape pote et pour bima libando bandelo bo Koffi Olomide mabe tala Sam Kazadi pe nande ou qui notamment voyage o Shigito voyage Shigito na voyage te na quartier la te ayebi banzembo ya quartier la te ayebi banzembo ya quartier la te nazo bandela a voyager ke sani na voyage Koffi Olomide kwata ko Raman azala ke fianté ke loko la moto yo aye mbaka kuna bando sala boye aye pa na ngai ina favoriser pas Koffi Olomide kwata ko c'est du boulot soki biso ti lelo to rappeler na kwata ko Raman c'est du boulot to yo ka ngo libanda babimisa kwata ko Ramabe Koffi Olomide za mutu mabe Koffi Olomide non to moni mabe onati kanta mo ngano na moni mabe onati Shigito kesa utaka daina mutuka tala Sam Kazadi domi manga muso pesa nga kanda Shigito ekuta na kaza quartier la tengana na carte mais Shigito na ka esima azui car pas oyo na libabe c'est pas libabe et ça libabe te ça peut-être que chance na eka ekuta na ki libaku na e ekuta ni azui maman voiture vous comprenez ça dit que quoi d'accord a ebisi ba musicien o les albums ya ba musicien mutu na mutu ay na chant na e Shigito non prise nga pe na nzembo na nga wana nzembo no ça va mais luka mta osomba bon azaki na mutu na moko boye anyo yembele nzembo depuis place à Outa et pas ferré depuis place à Outa
sikoyo mutu wana abengi mutu wana bino na komi na quartier latin mais bapesi nga chance na tia nzembo mais nzembo na ngai Koffi Olomide Quadraco Raman a exigé tous les musiciens nzembo chanson $10,000. Donc ba musicien tout cha chamba cha $10,000. OK. Mutu akosoma nzembo $10,000. $10,000 wana eza ya quadrate azana droit même pas ya $100 na nzembo na mbongo wana ye moko lobi juste aider ba musicien na ye bakoma omoni quartier na te ndenge ezalaki liboso to na pose zonge koma bongo donc toyema rep boye parking etondi ken soda koti na carne mutu wana pesi ye avance ya mbongo asombi taka kwa d'accord avance ya mbongo à peu près combien vraiment wana na habité 8,000 bapesa ki mo avance ya mbongo asombi mo te yana asombi na catch soit disant et puis bayebi nanga soki pa alingi soki pe ba ambiance trop tekisi catch atikali na te yana bablo mo bongo tu vois et c'est comme muta bongo yo bima libando bando ba mabe na eponi tala shikito place ozali soko loba mabe pona Koffi Olomide Quadraco na okamwa pour place outi obando ya répétition na moto na quartier latin okoma ya répétition na car oyebi nde bakota station na quartier latin donc soko loba mabe na komba Koffi na kombo ya Koffi mopao nga moko elekelanga ça dire que moni nga na na soda ya quartier latin donc na okanga o nyonso aza contre Koffi Olomide nga na okanga bango donc et ça linga bien te tant na yoka ba murmure moi bongo shikito oleka na TV abandolo ba mabe pona Quadraco donc na habité wana kanda dans la on met na quartier latin aujourd'hui karaté moninga yeka même pas une année car malamoko mi balé en plus te nga na zo pona la sabino kimotema malamu ya Koffi Olomide Quadraco Raman ba oyo batie banzembo bapesi bambongo basomba bakar na bongo mais Quadraco Ralobi ba oyo batie banzembo bapesi bazwi bato oyembela te ya sombi bakar po akopesa bango ata mouvement kimotema mabe Koffi Olomide asombi to kapona ba musicien oyo bazwi bato te pona Koffi Olomide yango oui Koffi Olomide moko Koffi Olomide Koffi Olomide tika na ebisa yo Koffi Olomide bato bayebi ki na musique Koffi Olomide azaka motema mabe Koffi Olomide azaka mutonko mais lelo bon ngana lobi o bato balobaka pona magasin te na bombaka toujours ba oyo za réel mais lelo ozo ebisa biso ki no Koffi Olomide patron na yo donc à part Shigito car ba pesa ki pona moto oyembela asomba voiture pona bato mususu oyo batie ba chanson baza bato oyembela te asomba ka combien de cas une affaire il y a 35-40 cars. Vous avez combien de quartier là? Tout ça coûte moins de 50. Tout ça moins de 50 mais bakar pour négocier. Tout ça 50. Tout ça 50. Na batu mususu na quartier na te bazarder na ba voiture. Et ça na batu mususu ba yembeli batu banzembo ba pesi ba mbongo na bango ya bakar. Ndeti ba biso sikoyo bué. Ndé Koffi Olomide sombi bakar bela bibo. Ndeti soda ya ye ya mwana dinga salaka l'époque ba fali talaka toi na posa quartier la tozate azana posa Koffi Olomide Quadra azana posa quartier latin ezonga ndenge ezalaki po songa lobi toza ezala ko na contribuer na mbongo te mbongo ezaka ya Quadra mbongo ezaka ya ye donc na contribuer ne logo te donc na quartier latin naza poussière sauf que non la ndaka ba œuvre au papa otinanga sala boy na landi œuvre mais non atinanga te na TV ke finga mutu wana to bundisa mutu wana jamais. Alors lelo na affaire na biso na tronche na biso ya lelo donc to technique Shigito selon ndingo zoloba na kati latin ayebaki vraiment na koimba na koyeba reporter mingi ya kati latin te ba chanson mingi ya kala ya Koffi ayebite et puis eloko esali peut-être ye moko ki mapo az incapable ya koimba ya ko-interpréter ba chanson ya Koffi Olomide, c'est ça? Si eza bongo na validango vraiment donc eza bongo. Alors ayebi banzembo quartier latin te il fallait que ça l'arrête effort au fond na palin oyoki nzembo moko zoka nzembo moko zoka nzembo omoni so yemba ta moi 5 chansons Koffi Olomide moi 10 pour Koffi Olomide quoi dans un répertoire moulai ngai et ça la melangai au travailler tam sous générique au travailler tam sous nzembo dans na seben au combien on a papier au biban on travailler le 10 OK kuna betam sous 10 ça na ba beta ta moroté hein ba na côté mususu donc il faut qu'on ça effort moni on va betu na au remplaçant on a 10 pourquoi maintenant moi 20 mais
Ken Soda, c'est vrai, Shigito peut apporter qui un plus ta caractère latin, dans passage naé. Apporter un oh yo yebi. N'habite, mais elle a un peu moins moi, buzz. Oh, base ya nini? Base quoi d'accord à na base? Est-ce que ngande na boy to Shigito ndenga zana a rolonga place azali apesa ko felom de base. To ko felom dem to pesa base. Base ni o Shigito yo bakisa pa ko felom de. To o Shigito yo bakisa na quartier latin. Exact. Tant on lobby que non, Shigito ebe qui répète à quartier latin. Ngana ebi. Batutu ba ebi ou ba Hollande biso que non. Musicien ceux qui aillé na orchestre à sala ka test mais test temps au sala et puis pour bozo il faut quand même eba répertoire eba quand même quelques chansons parce que bozo est né. Bozo est kaka nan koka rapport qui pas faire to à ça quand même test. Ils ont joué à test. Chanson ya ça na test. Comme ayi banze mo quartier latin. Pour Alidor nan ne bima quitté. Non, Alidor déjà bimaka. Alidor déjà betaka ezalaka déjà. Au moins ni na test ba yimbisa mutu 5 chansons té. Na test. Même ça me 5 chansons té. Muta koza va na pala bi bon ngande na boui. Non ki ça ka test exemple ndesi ngandi matin. Ale muta non yemba ka ifrakata. Mutu tam so a cheka ifrakata na mutu. Bo yembi nze moni ya quartier latin. On est binze mbobo. Yemba ngo yembi. Et comme ce qu'on lendemain na ngo ya ba répétition donc yebe ka wana. Muso yebet. Vous comprenez? Donc ils a bongo. Alors, tout ce qui est affaire chez Guito, Ken Soda, aux alliés musiciens, aux animateurs. Mais bien les musiciens, quand on a des fans d'amis, makasi, na bondela, bien trop, tout baebi. Même patron na yo kofi lomide, na bondela na makambo o yaka di son na si rolanda émission. Mais na zu ba rapport rebelle, ya ba conscient na biso ya basi. Bande ko na biso ya basi o vraiment basala musalo kitoko. Baza ko pesa nga rapport bisa mkaza di meyoza mingi na ba musicien to mona kona kofi na wera na jibe na ferre nga autant comme nga za partout ebi donc na autant nga partout alors bino ba musicien bokuma ba concert on a ba journaliste on a suivi abengio ken parfois tout ça l'émission yo lingina onyata mona bato pour bosser l'émission. Et je sais pas, tu es parmi les musiciens, dans la liste des musiciens, vraiment, les journalistes, soit bien pour ça l'émission, il faut y aller. Et puis, conseil, nous, on les musiciens, bah, mon nid, bah, on soit bassi. Que non, pour passer l'émission, il faut que Agnata, Aleka. Bon, ça me casse de moni, et le rognon, c'est pour me tasser, on sait qu'il est mort lingi. Ndeti mutoye journaliste yoza moi suis pas on a se merende ni ngava te nga moi c'était nga mobali pese exemple te exemple mais nga moi c'était oza moi c'est oza mobali mais na pese exemple moi si bon exemple na fille moko exemple au pesa ils abatu exemple nga na mobali en tout cas nga un boy baka ba poto nga na mobali eloko ekota nga te nga nabimisa kaka ouais moni momia ko luka nga bengi nga ende ni Ken Soda na pour ça sa émission soit pas na CPL na FC merende ni nga no va to ça l'émission faut boy mais soit boy na okangi na makaste soki omoni muto CD c'est que yemo pas CPL ne loko to a CPL na yo pe oui na biso bonde ya boy ngane na we nga va to ça émission photo sala boy yo ndimi si ko linga kyango so olinyango te carrément okoboya to sala même pe mission ko sili ko bimokei so ndimi bakangi na makasti Ken nakatote mina kati yo osambela solo ouais nasambela vraiment osobima après près na combien de journalistes il y a internet so bazal ba talanga ba lobe ata moko te na linga ngo kutute olingani nte ko mana ba journaliste to na basi pardon na habité vraiment Sam Kazadi moni ba journaliste ba bande ko na biso ba sala musala ba edaka biso pe to edaka bango c'est-à-dire aider ngai po na monana ngape na aider le roi ba yebi pe Ken Soda azayi pe na journaliste wana donc to sala na ba mabete ba makambo ya bande wana vous comprenez donc ceux qui peut-être bon à cause appel journaliste ma moi sinanga à quoi boto ça makambo mususu à cause appel journaliste ma moi sinanga à quoi boto ça makambo mususu mais ezalande sérieux neti to mona musicien na biso just na oyo auta et pas ya Félix Oazé quoi comme le président l'idée raison orchestre né moi si naé confirmé ba tout ebi lolo mi lolo tu vois donc ça ils a bien il faut izaka alors na nino tala no caméra au pesa conseil na ba frère na ba musicien au ba yimbaka au ba moni là ba na biso parce que non avant vraiment pesa il faut anyata ma ba to amatisa likolo abalusaye akombe na seka rapo pa pesa ce moi émission on paye écoute pas en ligne boy ça dit 4 jours 149 225 alors pour ça conseil na ba tout oh vraiment bazara ba frère na ba musicien pose musicien
oyo basalaka bapikaka makambo wana application wana ya komatisa bato bajournaliste okina bango likolo na droite na gauche agumbi abwaki kuna bon eloko aloba eza te Sam Kazadi eloko aloba eza kaka bango baza bayaya bajournaliste mpe baza basi c'est-à-dire que soki journaliste aye kosalisa yo émission yango na oloba eloko na obandelaka na bi ntango journaliste acede yango na obwaka eloko moko bafiere pamba mais so moni mbongo cede ntango journaliste acede se kalingaki yango se kosepelaka nango po ata osepeli na eloko wana te so osepeli nango te tosala no mpe émission te naoke nanga nakeluka nanga baministère baza ebele nakeluka nanga ta mosusu ministère mosusu so moni moto acede a discuter te oui basi mo bayaka mpo boye boye ate mpe fiere te esimba te olobi olobele ouais moni bajournaliste mosusu akoya boye sa aye kosala no émission peut-être aye liboso ya caméraman atikali après 1 heure to 2 heures to 3 heures ditande caméraman azoya mosusu bofanda boye alati mabe omoninga na mwa mobali kanga te bamusicien mpe bajournaliste bakenda kosala bamission mpona bango baza mpe baya mibali journaliste akoya mpe bo alati mwa jipe mwa moke alati mwa eloko mwa boye mwa mobali nyonso oyo azali na kimobalicité mwa mobali nyonso so asentiri corps mwa boye étranger ezalaka ndenge mosusu ozo comprendre opesi ta mosusu journaliste mbongo ya transport tosisi émission zwa mbongo ya transport alingi okete olingi okete siko mpona olingi nini vraiment donc nayebi te quoi donc ne ozana vraiment olingi nini tolia to ndenge nini balamba fufu batiana makayabu to dame to ndenge nini ozela donc nayebi te oti ata mababiloko wana nyonso tu nga mpe ntango naotala boye naza mwa mobali ti nayebi ke non petu alingi eloko boye petu alingi eloko donc leko loyo alingi fo azwango fo na gumba ye fo na niata ye fo na kamola ye lokola kabri mayuma te donc nakotia mpe na motalaka na ndio balola ye siko kuna bakoni epela c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup Ken Soda tout ça ko chide vraiment na suka ya tronche na biso na préféré na mataisu moi mokili golo pour to kitaki na se Ken Soda bani matani o à l'actualité oyo basimbi Congo oyo ozondima personnellement lo ba na motema na yo o nazondima si faut tanga 5 si faut na tanga 5 ah venanga Bill Clinton tenkungu baloba ni ntenguku dibende venanga Bill Clinton nani mater moko boka pa fali pour pas bloquer nani lisusu Bercy Mwana vraiment tamakambo yo tangelanga Sam Kazadi Bercy nani azanani ngai okotangelanga bato bayiba ba critique nga nazalaka cri Bercy ba bakri moi te baboka ya Jean est-ce que kokoka yeto bina ya Jean yo le Jean voilà bino subilo na ngai originalité za bango ya na ya Jean ce sont des voleurs ngalinga ba voleurs pe mena ngati donc des animateurs donc 5 écoute ba okomate na ebité ambulance te basala bani na Congo bato tangela basala ni na Congo bani logo basala na Congo te aboka ba Bill Clinton na sala belé na Congo masana pe boloka aboka kitoko pa ve na fali félicitations yaya donc na ebité na amona su mutu mususu te c'est le scram tata mapasa azalaka est-ce que le na actualité azali susu azalaka mais le na actualité azali susu te tolo ba actualité ya lelo mo yebsinga lelo c'est Dayamado on a so bana nalinga ya mingi kofi mo pa ona ngaye nalinga ya mingi kwate koramane eloko nalingaka yango nalingaka Sam Kazadi mundo zana wana eloko lingaka ya makasi zali ozana eloko lingaka ata pa momi na ozana eloko lingaka makasi comportement na ye tamso alambelaka bien moni siko ndeti na baorchestre wana nga apesa bango biloko ebele ale bolokela danse mana bana bolokela danse Sam Kazadi na ngai ye c'est la danse lelelele yoyo c'est la danse benungolele c'est la danse trésor bilele c'est la danse lelele c'est kunazele momi nzambe Sam Kazadi nalinga boka biloko la te c'est ça que tu peux wana kufa
On a Daya. Ah! Je sais. Daya. Ya zara souté. Na minute za ba ken soda au mona oyo. Ba mon pepa suka. Ya sika plutôt bo limbisanga. C'est non mon na moyo memanga. Eza ya ngwana te vraiment. Ko dafuna longo la vraiment jaquette. Mona minute eza ba ken soda. Na ba di nouveau mo na quartier latin. Moto nyonso na mokili oyo azalaka na mokonzi na ye Nzambe. Ngekene soldat na ye kokorge ye animation na Congo. Génération oyo okofi mopa waza leader po ye aza soldat abangaki etumba te Nzambe na ye lisusu. Bazopekisa machikwata bango bazobeta machikwata mopa wazopekisa machikwata bango bazobeta machikwata ye kwatokora asa leader apesi bango carton rouge zoko le blanc na non non yena ba non na ba blanc mo petit mo ko ina histoire ki non zo sieta pona mbongo nanga non sieta pona mbongo nanga ngasko ne non na cri non lingo bimisa pe tellement trop vraiment pour bakri tellement belé wana na kanda ya umi na quartier latin bakri na yo bato bazoyiba ba ministère mosusu bazoya sika bazozo bakar mais yo ozozo bakar te siko na kanda wana nyonso yango donc bazoyiba o bakri umi na quartier latin car ezate to ebité sur le champ on bien on pété sur le champ sur UPK est-ce que na liste ya bakar wana tangi 35 est-ce que car nous en kati Ken bien sûr malgré ça il défend Koffi Olomide. Ouais moni quadra courant asa lokola Nzambe ya se. Vous comprenez? Quoi d'accord asa lokola Nzambe ya se na musique congolaise. Ye aza papa. Yenda yebi on sala bepo jusqu'à maintenant calcul ya Koffi Olomide quadra ezaka ye mo comme tami yebi. Biso to yebi on te biso tout. Soki lelo pe na jouer carte gloire à Dieu. Et c'est l'ordre. Yo kasi na longa quartier la te pour na jouer voiture. Gloire à Dieu et c'est l'ordre. Na ozalaka na quartier la te. Na yebi ke wana eza baninga peut-être nga pe ko yaka donc nazaka na quartier la te nazali na nga vraiment nazali ngande na osietisa nazali loko te kasi bayibi na 500 francs na nga quatra nazali mbongo te kasi bayibi na 500 francs e wini matuta na sieta ye nazo sieta pona mbongo nanga ye nazonguluma nga nazonguluma pona mbongo nanga oneteli bumu na ze basalinga mabe ale sieta basieti lelele na 500 ya pamba bazako siete lele Ken soda lokolo bisi chikito akokaki te kosala répertoire kala quartier latin en 30 secondes au côté biso tane frakata affaire d'état lo akala to kanonu Ken na kikala sikoyo ale mobo nini yango kwatra kora nini iko nini yango aside nini yango ezotumba ezokawusa jeniwe kidin kanadi aside wanzambi kerenkedeke kere aha woya pesanga trofe na yo iya lonkene le grand moba woyone fumu ya ba trofe iya lonkene letela pesanga trofe na yo samgaza dinanga ye ayaya mingoro Cedric munga nkoro ayaya mingo ya ngoro ya mingoro no oh mes amis me gwere Ken soda en tout cas tout comme na suka ya tronche na biso kande to fandi boye kande to zana yo boye omika libanda boye okote na Bercy mo na fara asalangi lote non démarrer écoute on démarrer non démarrer alekinga ni lokote makambo na oyebisa o Chine rambo mon pépé les raïs ayebi Naomi fait faut pe na Londres yekuta pesa ngamo ba conseil donc oyo tanga on a soki Bercy so ngana yebi Bercy ezalaka bord la police on so ba kangio so ba koto na si on est benga Bercy et la spécial na Paris oyo Koffi Olomide beta oyo beta jiba beta ba tout bien yo mon le bien donc oyo ya makamsu yo tout ngana na yebi ngote donc ça dire que ani logo salanga ti ata telemi devant ngabo ani logo salanga ti
Alors, mot de la fin pour Batou Balandi sur la tranche sur l'élo et puis moi salutation à Batou Balinga Kayo. Mais puis ça nous moi contact. Puis c'est 53 ya Willy Mouché Nico Damboka. Ah plus 243 ya Willy Mouché Nico Damboka. 200 plus 243 82 240 57 80 plus 243 82 240 57 80 benganga pesanga ta conseil soki pour kabelanga pour bientôt a vraiment na yebisa bino générique ya sakanate donc générique ya sakanate kubadi yango diladie ye kubadi yango ma kubadi yango buloni nezo pesa sentiment na ba jena kini kulokota mabende buloni nezo pesa na baluba mbongo kobulisa ba moto nake musika te wana ba plaisali na pesimbote na Orphi Kaembe na pesimbote na le patron de patron Abed Achou le millionnaire congolais pe na Eric Mandala le président des ignorants merci na Moïse Samnani Poche Muzindo patron ya fille sa Metro Bar Keke boss Keke Carré Club Christian Matondo na pesimbote na BM Bernadette Masengo na pesimbote na Nicole Zaina Vama la force tranquille na pesimbote na Élysée Madiam na Bruxelles mondinga kenda nango na pesimbote na Manix Chimpoki Cash Money na pesimbote na Edo Musamba l'intouchable ya yango. Ouais, on a vraiment na pesimbote. Na pesimbote vraiment quand desam kaza dia OK nango. Na pesimbote. Te yaza na bandenge ne, ngapi na na bandenge na donc ngafona lo bongo na bandenge na vraiment quoi. Na pesi Naomi ife fo na Londres, Naomi ife fo mutasala ngapona zala. Na pesi mbote place aux Ali. Nicole Kawaya, vraie chérie ya pembe yenzamba salon na 12h. Venanga Alain Kachunga na Belgique, place aux Ali na peso mote. Venanga Nick Colony, leader à Clamour na kata Belgique. Na peso mote place aux Ali. Trésor Bao le papa na Lionel na Jason na Hollande na peso mote. Ouais, na pesi Milka Umba. Donc ça dit place mitema ya bato la vraiment quoi. Donc place motema ya mutu elalaka. Place motema ya mutu elalaka. Milka Umba na pesi mote. Petit nanga Moïse Bagalwa yemta gérera ba citation tout. Mbote na bosani na pesi mbote na Milka Umba na pesimbote na Milka Umba là où se pose la confiance de l'homme Ken Soda. Alors mingi pe merci mingi na Tracy Melenga pour Azana Paris pe na Glody Dasuka la mignonne Juvenal Kibala chou contrôlé par journaliste news amiki bana kanga bango po ba kokate plus de 53 82 39 34 977 aujourd'hui Sam Kazadi le nécessaire nga naza bino naza ya quartier latin partout ba OK c'est tout na kokende lelo ya vraiment affaire ya ba musicien oyo ba dodaka ba liaka ba journaliste pe affaire ya animation pe affaire ya Shigito oyo azana quartier latin te boki cause na okayike no azuli ngasindi eswenga makasi pe avant na yamba kofelo minde na yamba na soda na yambi soda boki version complet version originale oyo essaye ke Shigito azana quartier latin te ngape na koluka ye pona ye kaka makambo oyo alobi na kotuna ye merci na mimulanda Sam Kazadi le nécessaire chroniqueur standard de la nganda koute sona boki eta futé la nga palente et wingi matuta les vrais parisiens à Paris Brody Issei na Grèce. C'est-à-dire que on a bossé ni bobenganga na boka bino prochainement. Bye. Merci Bolandaki Sam Kazadi le nécessaire chroniqueur oyo bolingaka mingi. Merci encore une fois na Orphi Kaembe ma profondeur. P ma grandeur TV, vous s'abonner za petite Kitoko, c'est une sœur oyo asola Kitoko. Merci Nabi Nyoso, merci. Eric Mandala. Merci et à la prochaine. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.